nayoki Nadine Mukendi na Xbox bazobalana bandeko la baronne aloba entre ba chinois na ba chinois makamba kobalana eza te. La baronne alobango sikoyo achanze mibeko to ndengeni surtout nazokango ye moko la baronne na direct na live azolobela bolingo ya Xbox Nadine Mukendi. Xbox pe moko basololi na telefone nzoka basololaka pe bolingo yango. Bandeko napesa nano mboti po tokende boyeba ntina nini nakoti makambo yango boye. Mbote bapapa bamama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bebe, mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko tango la baronne abanda kolobela makambo la Chine boyokango bien aloba boye. Na la Chine awa ndenge boza boye bosangani pona ngai. Meko banda ndenge nini bokomi kuna kosolola boye kosala boye kolingana. Bokoza mwasi na mobali te awa na la Chine. Olingi mwasi, olingi mobali, olingi kote mosusu. Lelo oyo Xbox na Nadine Mukendi officiellement bazali na bolingo. Na kati ya la Chine toyebi yango. Siko mibeko echanzaka. Pourquoi nazolobela bongo? Parce que nga moko papa robo tolinganaki na chinoise procédure à bolingo. Donc tosuda sololaki bolingo. Eza toujours na yalaki toujours na procédure aza chinoise. Boyebi pe Mama Sylvie Mode bino nyonso. Nalobi teke chinoise yango Mama Sylvie Mode. Mais chinoise yango azali camarade. Basololaka kitoko na Mama Sylvie Mode. Bayebani boye. Ye ayebi Mama Sylvie. Mama Sylvie Mode ayebi ye. Bavandi bango mibale pene pene. Bavandi na kati ya Allemagne. Mosusu kotoyo, mosusu kotoyo. Alors chinoise wana kombo na ye na kolobango pe na kobomba te po za lokuta te. Mai ndeka bakomaka mai obomelaka. Mais kombo ne mai azali angolaise. Chinoise wana na ngai procédure ya bolingo. Mais tango tali maloba ya la parole na kati ya la Chine bato bakolingana te. Alors nga papa robo na tali bon aza pe chinoise ya la parole. Tobandi pe kosolola makambo ya la parole. Aza pe camarade ya Mama Sylvie Mode. Aza na ba catégorie nyonso oyo mwasi aza nango oyo pe nga na lukaka. Tozali tout d'abord âge moko. Bien sûr âge ya mwasi balobaka te nga na lobi yango. Azali pe divorcé. Aza na bana bakola.
Alors tosolola kitoko makambo ekende carré. Bon, carré te po nano esili te eza procédure. Mais lelo oyo la baronne brusquement bolingo ya Xbox na Nadine Mukendi autorisé, accepté avec la joie. Bandeko nga pe na accepté yango mpo nga na boya te na la Chine bato balingana. Au contraire namona yango bien. Mais Karine Mokonzi mokolo la Chine ye moto alobango sikoyo ntango mibeko echanzaki ndenge nini wana nde nga nayebi te. Donc naza na droit na poser question parce que ngai mpe nazalaki na procédure ya bolingo ya love. Mbele nga lelo yo na mai tolatani lopete na loboko. Mbenga lelo yo papa robo na longwe homme seul na komi homme marié légalement na mairie ya Danemark po tolinga tokende balana na Danemark po ngai ti lelo divorce bapesaka te ere moko balobi okoko balana yo parce que toza na acte de mariage no awa te. Ere moko balobi te fosala divorce yela biso acte de mariage. Ere moko balobi te problème eza te. Lokola babinisaka kobinisa yango ngai na mai tolinga tokende balana na Danemark. Kuna ntango bakotuna na Autriche bakomona acte de mariage moko te ya ngai, donc nabala te. Ntango bakotuna na Allemagne bakomona mama mai divorcé. Alors lopete na loboko ba image bana poto balaka na Danemark ba danois ba ye tozwi deux témoins otokenda bango na 25 personnes tokozwa kuna feti mpe esalami kaka kuna tozongi lopete na loboko yango wana na droit na loba na la baronne Karine Mokonzi fo apesa biso date ou bien aloba bon eza autorisé na la Chine bato balingana bato babalana bato bakoma bakope copine bato bakoma bamakangu bato bakoma bako direct bato bakoma kotekama bon wana nde nga na olobela parce que bachinois ya Karine Mokonzi bokanisa te bayokaka te bayokaka très bien surtout makambo oyo etali bolingo bayokaka très bien makambo etali mbongo bayokaka très bien bachinois bazwaka makambo au sérieux de biloko wana mbongo na bolingo eza pe logique. Alors sikoyo bolingo na la Chine mingi bazaka na posa kolingana na ndenge kosakana te na ndenge ya kosakana te. Okomona ndeko mwasi koto te bandeko basi ebele bakwela deja mia temo mais bakoka koloba na ete bon mia temo la marié ok na longoli soka za marié te wana na che bakwelaka bagofax bakwelaka babalen mais mwe baloba eza te bon soki baza ba marié na longoli soki baza ba marié te to baza en couple te wana na che
bakwelaka bato babengaka bakwelaka bandeko basi bashupeta shupa bon soki aza marie na longoli soki aza marie te na tie bakwelaka bato ebele na kati love se bota bamisusu mpe baya na chine po atrouve kaka karine mokonzi te me na bolingo aye po alingaka la baronne me aye mpe po atrouve bolingo ndenge ngai ntango baloba na nga nakende na eglize ya mamolaki ata nakende te me bit ezalaki mibale yaka kosambela mpe kuna okokuta banzele eglize moko te na belgique awa eza na banzele lokola ya mamolaki yaka papa robo okokende na makolo yo mpo yaka no mingi awa na nderlek kaka kuna na ngambu okomona yo moko olingi ngolo azali mboto azali lilangwa azali ndakala azali zikoko azali nazoloba zindombe te zikoko nina alengisaka azali mais bon lokola balinga bamema ngai na bana basi na nabi te po ntango na kokoma kuna ntango na kolinga o ngai nasepeli oyo te naya kobala oyo aguna bango to naya kolingana na oyo aguna bango alors ntango na kolingana oyo aguna bango mokolo alors bandeko na chini mpe bato baya bongo basali me lelo oyo xbox nayokango na Kinshasa monde ntango nadini mokendakenda pai nayokaki nadini mokendi azondima na ye wi azali madame ya xbox me lokola aza kobengela nkombo ya julia alengisaka julia alengisaka julia alengisaka julia akokani mpe na julia oyo alengisaka sikoyo ntango nayoki bongo nalobi bongo lokola aza na nkombo ya julia ngai nayebi ye nadini mokendi seke eza nango mise en scène bien sûr mise en scène ezali mettre en scène mais mise en scène mosusu ezalaka tricage mettre en scène mais triqué ndenge namonaki na Kinshasa Monde TV ya Junior Diazo Janvier Mokonzi azalaki Armand Mokonzi azalaki bazalaki wana mwebele basara bolingo misuni nzoto pete loketo pete nayebi te soki aza mwana moluba loketo pete mais bon aza na nyonso oyo bana baluba balaka nango bon bakongole nyonso mpe bazalaka nango kaka bana baluba te alors bandeko me lelo oyo nayoki yango na la baronne avec esengo avec plaisir avec encouragement nzoka basololaka yango kutu en privé nzoka batindanaka même baaudio nzoka na bana xbox si bayebi mama leki bayebi nadine mokendi future maman mams ma belle-mère tala niveau bakoma ngai na mai niveau tokoma nini tosilana tosololaka kutu te tobenganaka kutu te do makambo ekende na mai lokolaka kombo na ye mai boloba te kombo elandaka non po mai bamelaka yango moto nyonso aka na posa mai soki kombo elandaka donc nyonso akozala na posa mai eza teke makambo eke na mai non ya positive kombo alors bandeko nga papa robo mabeni nasali
na sali Karine Mokonzi reproche te. Mais na tuni motuna, poza likamba sentiment. Sentiment, vie sentimentale. Kaka liloba moko, émission moko, ndemu de bebisa, ba vie sentimentale, et bebisa te, evita. Ba relation belé et salama. Ba couple belé et salama. Et le renier sali bongo. Est-ce que Karine Mokonzi a sentir importance? Il y a vie à couple. Il y a famille. Il y a l'ipal. Ton dengenine. Pour changer boy. Pourtant, lobango. Papa Eka Maréchal. Et veki koule zalate. En réalité, pas côté la libomute. En côté dengenine. Maréchal Eka zalakite. C'est quand on a commis à bolingo yo, wana reta sa kota na libu. Pelelo pe abima, akoma kolia biloko gunaye, atika mutolo, bakende welango, na bato baza oluka mutolo. Oh, to chanje mo reta. Ah. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, il boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na rosa ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengiakomba. Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, il boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na rosa ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyos Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, on a appelé Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a pas de JP Kiama, il boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali Ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, tu peux mbote belé na mon boss JP Kiama. On a na rosa ngisaote. Donc na ko le katisana, napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.